biso basha coutumier na nouvel élan tosangani po kosenga de part ya ambassadeur ya Ougandais na kati ya mboka na biso ya Congo élément ya liboso élément ya mibale tozali kosenga ete comme on en a marre tolemi mingi makambo ya tovandaka biso na Afrique de l'Est na makambo na bango toboyi bango baza songisongi tolingi lisusu te makambo ya kovanda to négocier eza lisusu te. Beaucoup de go tozali awa na cadre ya mobilisation générale ce qui bolandaki par rapport ya 10 recommandations ya mwana mboka Adolphe Muzito oyo apesaki abengaki asengaki mobilisation ya peuple congolais pour soutenir le FARDC. Voilà raison pour laquelle Nouvel Élan et Adolphe Muzito ebengisaki biso nyonso lelo ozomona mililu oyo bato ebele touti bipai na bipai funa changu lukunga oke toloba non a Kagame otoboya agression rwandaise etokokende inde liboso ya ambassade ya Uganda otobenga na ambassadeur ougandais sur le sol congolais et donc exiger na pouvoir au gouvernement ya kobima na kati ya communauté des États de l'Afrique de l'Est parce que il y a une complicité de boyete agression oyo même biso tina balkanisation. Voilà Adolphe Muzito qui avait préconisé dans le temps qu'il faut faire la guerre avec le Rwanda et aujourd'hui on lui donne raison et nous y sommes et biso toena balabala. Nous sommes le mouvement citoyen Sal Mumba dont je suis le coordonnateur. Au moment de répondre à un appel, il y a un nouvel élan. Tant que nouvel élan PC appel, il y a Kolobaete, le lobo Kalabiso Kunagana Sotali géographiquement et à la frontière Ganda que Rwanda. Maintenant pas sur Kunagana. Militaire au Bali M23 Bali ba Rwanda ba continent là ni ba continent là Uganda. Dès le lobby de comprendre la complicité wana. Lobby non sur la relation diplomatique dans Uganda. On voit les séduire biso état mouvement citoyen de moni to bimi na balabala. To ali ko kuma na malem beti liboso ambassade ya Uganda pour la koyebisa bango ete biso to fongoli miso to comprendre déjà ya ba occidentaux to comprendre déjà ya marionnette ba utiliser Kagame to comprendre complicité à Uganda. Pourquoi to fongoli miso to boyi faire relation diplomatique na Uganda Mexique. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Bonjour. Comment est-ce à mobiliser normalement, ils ont la cadre et partie nouvelle est là. Partie à moi Mboka initiateur Adolphe Muzito. Le lot est allé jouer au programme qui marche pacifique.
mpona kotambola premièrement kosoutenir bafardc lolenge baza kobunda na este kuna yango tozotambola tosoutenir biso mpe lokola toza na Kinshasa tolakisa bango ke toza na bango elongo toza na nsima na bango toboyi ke mboka na biso ekoma eteni ubia ya Rwanda ubia ya bauganda yango tozosoutenir bango. Deuxièmement totamboli lisusu tozosenga na bakonzi ya mboka lokola babenganaki ambassadeur ya Rwanda toza mpe na posa babengana ambassadeur ya Uganda parce que bango nyonso baza contre biso bazolinga babotola eteni ya mboka na biso basala association na bango nyonso toza mpe ambassadeur ya Rwanda. Un mot pour la marche à l'élo. Un mot pour la marche à l'élo. Pour la marche à l'élo, ils sont on a nouvel élan. Premièrement, on a président de Moseto. Deuxièmement, on a le Baboye. Bobele Congo, on a dit que nous soutien. Bobele FARDC, on a dit que nous soutien. Et on a dit que nous soutenir. Mapinga na biso. Mapinga na biso, c'est un soutien na biso. Et on a dit que nous avons marché pour nous soutenir. Mapinga na biso. Tous à la bonne Congo, c'est mboka na biso. Tozali se na Congo, mboka mususu ezali te. Bobele FARDC tozali susu na mapinga mususu te. To biso nyonso tobengami, biso nyonso tosoutenir Congo. Congo ezali na mboka na Congo, tozali na mboka mususu te. Bobele FARDC tozali na mapinga mususu te. Ezali tosoutenir mapinga na biso. Nouvel élan azali mpona mboka. Tozali mpona mboka tosoutenir mapinga na biso. Merci beaucoup.
Bonjour. Biso ba chef coutumier noyau ezali ko représenter République démocratique du Congo Mobimba. Nous na appel à Adolphe Muzito, président ya Nouvel Élan, pour réclamer trois choses. Nous na appel à président Adolphe Muzito pour senga trois choses. Premièrement, biso ba chef coutumier na Nouvel Élan tosangani pour senga de part ya ambassadeur ya Ougandais na kati ya mboka na biso ya Congo. Élément ya liboso, élément ya mibale tozali kosenga ete comme on en a marre tolembi mingi makambo ya tovandaka biso na Afrique de l'Est na makambo na bango toboyi bango baza songisongi tolingi lisusu te makambo ya kovanda to négocier eza lisusu te. Ya misato yo moko oyebi masi ya journaliste tolenge tokufi mingi on en a marre tolembi makambo ya barwandais na kati ya mboka na biso Congo. Yango nde tosengi todécouvrir ke na baugandais baza na complot ya kosalela biso mabe toza na mboka mosusu te. Nous avons qu'un seul pays, un seul territoire de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous disons on en a marre. Nous en avons assez. Tolingi lisusu présence ya ambassadeur Ougandais na kati ya mboka oyo akende na kati ya mboka na ba. Soki question est opposée. Merci beaucoup. Beaucoup de tozali awa na cadre ya mobilisation générale. Ce qui bolanda qui par rapport il y a 10 recommandations. Il y a mon mboka Adolphe Muzito o apesaki abengaki asengaki mobilisation ya peuple congolais pour soutenir le FARDC. Voilà la raison pour laquelle le Nouvel Élan et Adolphe Muzito ebengisaki biso nyonso lelo ozomona mililu oyo bato ebele touti bipai na bipai funa changu lukunga oke toloba non a Kagame otoboya agression rwandaise etokokende inde liboso ya ambassade ya Uganda otobenga na ambassadeur ougandais sur le sol congolais et donc exiger na pouvoir au gouvernement ya kobima na kati ya communauté des États de l'Afrique de l'Est parce que il y a une complicité de boyete agression oyo emema biso tina balkanisation. Voilà Adolphe Muzito qui avait préconisé dans le temps qu'il faut faire la guerre avec le Rwanda et aujourd'hui on lui donne raison et nous y sommes et biso toyena balabala. Nous sommes le mouvement citoyen Salmumba dont je suis le coordonnateur. Au moment de répondre à un appel, il y a Nouvel Élan. Tant que Nouvel Élan a fait appel,
ya koloba ete lelo mboka na biso Bunagana so tali géographiquement et ali na frontière na Uganda que Rwanda maintenant pas sur Bunagana ba militaire au bali M23 bali ba Rwandais ba continent nzela ni ba continent nzela à Uganda dès le tolobi to comprendre que complicité wana tolobi non sur la relation diplomatique da Uganda ofwane séduire biso étant ma citoyen de moni to bimi na balabala to ali ko kuma na malembe ti liboso ambassade ya Uganda pour la koyebisa bango ete biso tofongoli miso tocomprendre déjà ya baoccidentaux tocomprendre déjà ya marionnette baoutilize Kagame tocomprendre complicité ya Uganda lokwa tofongoli miso toboyi mpe relation diplomatique na Uganda Mexique.
Première force opposition, là il va là, Pousse la presse. Attends, c'est bon. Nouvel élan. Nous, militants du parti politique Nouvel Élan, présidé par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, membre de la plateforme politique de résistance Lamouka, exprimons à travers le présent appel notre position également partagée par l'ensemble des patriotes congolais face à l'agression et l'occupation rwando-ougandaise dans la partie est de notre pays à travers de groupes terroristes recrutés, encadrés et équipés par les armées régulières de ces deux États qui sèment chaque jour qui passe la mort et le désarroi au sein de nos populations, tant civiles que militaires. Point 1. Nos considérations. Les 10 groupes terroristes, dont principalement le mouvement dit M23, tirent l'essentiel de leur puissance, mortifièrent de moyens militaires, logistiques et de ressources humaines que les pouvoirs rwandais et ougandais mettent à leur disposition dans le cadre de leur visée hégémonique contre l'intégrité de la République démocratique du Congo afin de faire Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.